Hey, Mélodie. On coupe dans 45 ans. Ah, bon, chica, pardon. Matin, on goes up. Dans elle a boué. Ok, nice. Sala accueil ya nzoto ya ndeko donc to partager makanisi tokoya par beach to s'organiser ndenge nini na organisation tobongisaka tolobaka abima na biso tenini tolata tozala ndenge nini tosala lokola te bato basali babi wako ya lobi ye bayebisaki bato moko bakonzi moko boye wako ya lobi molata bien c'est honte biso tokoya koloba ngo te toyebi déjà les artistes baabetoile toyebi nde tozalaka déjà bien mais toujours na attitude ya matanga baloba ekopesama awa mbandamene bandeko bazali awa ti na biso kuna tosorganize nde chance ya kolela ndeko même pendant 2 heures du temps et ça la bien famille na biso mpe bandeko ye na mosala mpe na mwana na ye ameka koleka mpe komona nzoto emonga na ye mpona batasu ya mibale sege atuni biso tenu nini tokozala nango c'est vrai que tozalaka déjà propre me koluka kosala mwa eloko moko esala mwa ndenge moko boye esalaka bien proposition ya komite tolobaki tomeka kopropose bino soki bokonti soki kolobi eza bien likanisi yango toadopte yango soki eza bien te tokoyoka proposition na bino mpe tokomonaki soki eza mpe toadopte mpe te proposition ya komite tolobaki toyamba ye na pembebo lokola kokatisa ngai akoya awa tolatela ye pembepembe mpona toyamba ye on ne sait pas toyebi te soki mpe diaspora na bana Kinshasa na contribution ya moi moke auto sali. Moi j'encourage toujours les artistes donc les adage moi lobaka soko lingi basunga yo ba tuna on a poche nous en a combien. C'est ce que nous avons fait. Donc moi j'encourage les artistes mais eloko moko eyo ezotambola na ba artiste surtout. Ezobetsa bandeko ebele mabaku menga na sana besoin na bimisa comme question. Toyebi na bamatanga nyonso tout tolelaka tomona président Masumu comité mobimba ya ANTPC ezalaka wana. C'est-à-dire tomona ka bilongi ya bandeko nyonso tout. Mais pourquoi ebembe ya ndeko na biso Mélodie Badiama banda réunion to banda ki si lelo si je me trompe pas aux 3e réunion à 4e réunion si je me trompe pas. Pourquoi bilongi wana nyonso tout ezomona na te? C'est la première question là. Bilongi on so tout le monde na ba réunion ya ba ANTPC tant ou réunion tant to préparation qui artiste à Kofi. Donc on remarque ba on ba zuya mingi na réunion. Deuxième question na ngeza boy. Ba tout le monde na musicien so kwa Kofi eza na buto eza na moyi. Ba tiaka podium moko wana spectacle fait salam. Au senti ba mise ba oyemba. Même na moyi parce que na moyi na buto peut-être ba fanatique ba yaka te mais na moyi ba fanatique na biso ba yaka. Ba fanatique bazana beso ba mona biso na moyi et ça vraiment difficile pour mona ba fanatique ba mona biso to prestarater na moyi pourquoi et ça question ba fanatique o batuna ngai j'espère que autant on passer na biso TV et ben bande ko moko on a lekisaki et babi pourquoi bo prestaka na moyi donc et ça dès que on nga oyo na ngai na tuna na yo précisément chef oxygène. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous informe d'abord, je le barreau, ce que je vais dire,